Bana Nzambe bazala na ba pasteur ayebi esika touti ayebi mpe esika tozokende oyo nandima bimimela moyen mpe nasolala bango eza te, telefone eza te, adresse eza te. Nalobi Nzambe amemi biso banda janvier tokomi na suka mbula totika bandeko na ngai ya Kinshasa bafete na kimia nyonso. Yango nalobi losambo tondimi me kotambola nzela nyonso epa kokende yebani te, surtout lokola bandeko oyo bapona politiki lokola mosala bamikotisi na likambo ya bana Kristo. Bango kuna bamemaka na bandeko babunga nzela. Le 31 décembre eza mokolo ya esengo, mokolo famille esepelaka eremerciaka Nzambe. Lokola bapolitisien bakoti lisolo oyo baya komema bana mobulu na kati, tolingi yango te. Tolingi Kinshasa kimia ezala, batu bafete na kimia, tosenga na Nzambe 2018 lokola calendrier ebimi tokelela ba élection. Nasengi na bana Kinshasa nyonso boyokela ngai likama marche wana, tosambela nde totika nzela wana. Nzela wana tomoni yango clair te, po bapolitisien bakoti na kati baya kokotisa bandeko oyo babunga nzela. Vous tous là-bas, regardez le Congo, ce pays de Lumumba, regardez ce pays, regardez les droits, regardez ce qu'on fait à ceux qui parlent, regardez les menottes. Souvenez-vous de Lumumba, des corrompus, des Congolais, des gens qui tuent ce pays, ont tué ce pays, ont tué Lumumba et continuent à tuer le peuple congolais. Vous les regardez, vous êtes des complices. Niveau Temgo va complice, vous tous avec vos caméras, vous tuez le peuple congolais. On tue les gens, on tue les enfants dans des écoles, vous avez l'armée. Tu as des menaces ici pour venir m'arrêter. Vous arrêter des gens qui tuent des élèves à Beni. Toi, je te dis, peu importe qui tu es. Aujourd'hui, je suis prêt à mourir à cause de toi parce que tu es corrompu. Tu es corrompu. Tu penses que tu peux arrêter quelqu'un ici qui parle. C'est ici que tu as le pouvoir. Ici, vraiment, regarde-toi, c'est la honte. Tu es une honte. C'est là où vous amenez ce pays. Des menottes, vous menottez ceux qui parlent. Oh, je suis colonel, je suis truc. Colonel, c'est quoi? Les Belges sont partis. Aujourd'hui, le peuple va parler et vous allez partir aussi. Maintenant, on va vous balayer comme ça. Comme on a balayé les gens en Afrique du Sud. Parce que vous êtes des crapules. Oh, c'est fini? C'est fini. Très bien. Allez, amenez-moi là où vous voulez.